Bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup, Nabandeko Bazolanda. God bless you. Avant tout, on a une émission à Bisso. On a des préoccupations. On a un peu salé. Donc, bon aussi, moi, Rolanda. Bon, on a une vidéo où le prophète Emmanuel Dodi. Le bac, le camera bien, c'est le Saïnga. Tant que le bangon, on a dit que moi, ça, le camera, peu boy. Bon, on a besoin after this video. Thank you. Je ne comprends rien. I understand nothing. Aujourd'hui, Today, dans les églises, in the church, pasteur à Londres, il s'appelle qui? the London pastor, what is his name? Wale kisha makamana na internet batapotole batinda kia. Bienvenue na Pambolio. Et na sengi ba franchi. Bless you and Ama Sofia katela ile ko tindela ye. Momi sabone. Na pasewa. Na shtuka kaka poto bazotinda. Internet. crap. Papa, basite na sali Daddy, they nini? name me on the what did I do? Chebuzo besa na internet. Because in Vite! he cannot Ya mabete! Oh no, that's not in the Pasteur moko na Londres awa. the pastor in London here. Ache titre na yo. He has made C'est na Londres? your title. Pastor in London? Tegiba ni wapi? Where did he Titre know? ngali susu. Mbuka utaki kocha yangoti. Siko komi tu na Londres. Put it in now. Menao ya Londres komi antithesis. In London, it's Na really Pamboli. different from there. Let me bless him. Pambwama. Be blessed. Olobi kombo li susu. What is the name? Pasteur bienvenue. Pastor, welcome. Na mama pasteur And mom, Nathalie. Natalie, Na Pamboli bino. I bless you. Ba franchi ba sepela. Oh, they released are happy. Oyebi na vi. You know, in the life, Bato monaka. people that you see, Bazali wana kote tulira kaba. they are there to destroy people. Sokomoni na vi. If you see in the life, Tumoko alobela yo. someone is talking Zamba about you, pambola ye. God bless him. Na mokilo yo bato The badetuleka way kaka bana people yaba. destroy, Pastor na yebi ete. the pastor didn't even know him. Bandimi apoto ba mjikuti. I brought, Ache titre na you ye. know, So era aloba. When he Parce que told moi me- si na ye. because her Ya wife wera. Auti ko yembela ye na anniversaire. is from singing in the Moi si a anniversary. not passé zama. Mabete. It's not bad. Alors. Elo asepela lobi. So what I'm happy because El tolandi video wana. when we follow Abino. the video, he said, no, Na reconnaître miracle ya doti. and now Asa na let's do longo. these miracles. E ata yo. Even you. Alobi to reconnaître yana makambo ya sika. Ale yo vite yo kota ka You can do internet. things. Kota ngomba. You need to acknowledge Asa papa mkola mwana te. he's C'est responsable. another, a responsible one. Alobi ayena makambo ya sika. Said he can do things. Apesi adresse. He has given the address. Que tala bravo na pasteur Emmanuel. Okay, let's clap hands. Na yebi Praise ete. Really congratulate him. Zoka ayebi makambo That nyonso ele. knows everything that happened. Vraiment pasteur nzambe pamba. Really, Pastor, be blessed. Eloko nzambe azozela What God needs, epa na biso tobiki. we people that are Tozongisela saved. ye. Welcome back, bo yuti koyoka prophète Emmanuel Dodi. Ninga remesa inga tangu prophète apamboli mutu, donc nzambe akangi yango lo le kangi naza déjà ya kopambama parce que le prophète avait dit. Ezala makambo sala inga pasi oyo message au prophète apesaki ezalaki le 31 décembre ya année oyo le 2023. Pendant le 31 décembre wana après. Mais moi, je l'avais apprécié na makambo à Salaka. J'ai compris, azane loko nzambe ya solo. Alors, tu vanda ina ndaku, ba sera ba fête, na zale pe la vacances, na ba ninga, tozota la ba vidéo na mona prophète morobo ya France, bo sori Belgique mboko. Donc, il a parlé des mauvaises choses, ya mabe contre pona pasteur. Ah! Le métier pe oza nazo, na benga nanu alimia, pasala ke mission na alimia, pona benga ka alimia azwakate, azwangate. Na tinele message que nena sala audio na vidéo moko bopo na démenti makambo mbuka sali oyo eza numéro en ligne na obenga ezela po ayibi kuteke na obenga ezela na benga na tan soko oyamba toza live aw espérons oyamba po ozolela penda.
Obiso soko comme et comme ringing donc c'est que zolela mutazo yoka. Ayebi ke na benga kai. Et pas éviter que dans cette émission, na oyebi ça après sur azui. Boyo ka mam na oloba na. Allô? Adi clan phone aroyamba te. Omoni na bengi awa na mission na bino sur pourquoi? Ba makambo ibele boyoka na internet wana mingi ezaka ba mensonge ba lukuta. Alimi asala ki émission na ye prophète Mbuku wana. Maluba balobaka na émission basala na prophète wana aloba makambo lukuta ya faux contre Emmanuel Dodi. Ngata na yokango wana prophète na lukuta apesi ngana ba remerciement o te remerciement apesa ki na émission mona sala ki ndenga bengana ka pasteur moko église na likole kobo wana ezaki après mais on a loba après awa lorsque j'avais vu émission wana la bino non makambo na on dit maté parce prophète ako sala ba blogo te prophète azala don ya nzambe ya solo na bengi ye moko Mbuku wango ayamba ngate na tindele message ayamba te na bengi alimia o asala émission na ye azo yamba te na tindele alimia message na lobi na alimia bo na zala ngo na message na nga awa les peut-être un jour to kuta na bo munango na misko la lelo bokanga date o lelo les 3 de janvier et février donc eza na bo mundi na bengi pays mo alimia bo munango kaka sikoyo na bengi alimia na yebisi azo yamba te na tindele message na bi alimia tindela nga bando oyo prophète wana lobaye ke no type monoko ya mwasi mongo boya ki asala ke mission prophète apometa ke libala bala tindela nga mpona luki on na biloko na yo na monité wana message amoni yango e mona ni pe katangi a répondanga te na bengaka ayambaka te wana na ne passé avant le 31 décembre ba travail na banon sala na obenga na zo komana comme tine pe ba vidéo nanga na eko comprendre que eloko wana balobaki zaka nango te za lukuta babanda lukaka ba détruire prophète Emmanuel Dodi alors na eko vanda na taille na mais batakine babiloka bomoni nga na za biso toza na poto awa nazala nga capable wa kene pe France na kotika na tongo na pusi voiture na ngai pas d'over 2 heures du temps na koti na bateau pas 3 heures du temps na comme na France le même jour na kuteli pe na mutu na sel masu na zungi nanga mais siko bino na kin tanga bazo ko c'est la prophète na bino makam vous n'êtes pas capable ya ko défendre les prophètes na makambo oyo neti ya Mbuku oyo bomolo bakana bentene biso na poto awa ba yebi déjà ba po batala kati ba yebi déjà nga capacité na zalango parce que nga na domo terrible nga la ko stopper mutu na musika na ko stopper mutu pe na sur place bo place mutu paza na sala na ngango pe awa batu ba yebi na ro eza ba bloka ko lobaka te parce que moni tukoli to zana besoin ba nité mais ba Mbuku wana nga la ko stopper na minute. Et puis déjà, on a salé, on a dit, je faisais un grand travail. Oh, bino boye ba quitté pour faire même pas y bagner en côté. Alors, on a comprendre que batouana mingi basala bango pe ba ventiler baza bato balinga ba baby sa témoignage à prophète. Mais Nathalie eza pe na batu mususu na média o bato bazaka pe na prophète na mingi. Basala bango ba kena na bango kaka po prophète supportera bango. Prophète na yedaka batu prophète wana na batu na l'église na ye o asipotaka bango do ba logement na kolia bazebele na ba sere musukulu balaka na église na ngo na babanda wana za lango mais mona la sala sango pezate parce que ba musu ba mono ndire soki tube ndenge nini moni nga na mutu moko nzamba sala ngai pona laver ba vie ya batu na za na capacité j'ai les dons la grâce de repasser la vie des gens et ça grâce au nzamba pesa yote. Au moins, ceux qui l'amba na eza chiffonné. Aujourd'hui faire repasser en raison à ces mangana grâce wana. Na ko repasser vie na raison normal. Mais ce que prophète azana donne azana grâce na ya ba guérison na bango. Na kena un exemple pour Mbuku na banalo bo so sandali na bobo. Sandali na ceux qui prophète Emmanuel de Temba kufa. Na répéter sandali na ceux qui prophète Emmanuel de Temba kufa pour na mona baninga na ye kaka lokwa ba sandali na heureuse mémoire Camo Lopez bazoka pe bambasu mais bazoka ki grâce était muta mais mabango et pas ya prophète pa bika donc e banang sala ba blo mo bon pa bomara bango nani ba Camo bakufa mais ko sandali na akende pa banai pe okufa grâce ya
mwana oyo nani oyo aza na France asala ba émission na kona na France wana kombona na bosani mais ba petit na yebi bango amemaka ye kuna Keni pia na voilà amemaka ye kuna po ba sala ba blog moko bo azwa guérison na ye à tic tac tout le monde avait vu. Mais si ko yo Sandra Lina aza payente boité mabongoli motema ye moko lo ba ka bonga na 80-20 ans c'est normal. Mais si ko ce qui Sandra Lina abiki ce qui Sandra Lina lelo l'église a supporté où est le problème? C'est que problème ça mais l'église supporte aussi les gens. Mais ce que ce qui Sandra Lina ba supporter Sandra Lina babulamu ya bana ko sala ngana mona ye na baomuna ba 2017 abana ko kende ko sukola koko na ye chaque butu akino sukola koko na ye ko lesa ye bino boye biango koko azaki a bendi bande bazana ebite so akufa Sandalina ki a uti ba makamna na poko chaque jour je vous dis ayaka asukola koko na ye asukola ya lalisi alesi babulamu wana moi je l'avais vu na mona na motema na prière na nzambe kanisa mwana oyo na makambo azosala lelo soki lelo à partir ya maladi oyo esala eke ememi na liwa esali epese bonheur aki a trouvé guérison na ye epai ya mosakoli ya temps et puis sikoyo bakomi ko église ezo supporter c'est l'église qui la supporte eza mabete eza ka yete eza bato ebele comme si na kola sabele ba vidéo bato mosusu wana famille mobimba bala c'est denema ba trois des bana jeune fille na leki na banga mobali balala ku église et muta supporter bango za apporter touche siko ba biloko na bino bozo mona ngote bozo lobaka banini bon wana ezaka na lobika muke kaka mais pona yebisa bino ke omoni ba alimi wana ba émission ba sala eza ya lukuta eza ba mensonge parce ngai na bengi na komi ba lakisanga vidéo yango te ba boyi na sala nanga ezalaka bien ko sala émission place likambo euti ba boyi na sala nini émission o ba benga ngo soki bon ba blog ba intento pe mo na busa nango bon ba benga que so ngo sala émission ye na ce contre attaque soki ni bonanga na sala émission débat na yembuku wana na montrer que oh yazo sala eza jalousie yenda za ventrier prophète aza musala nzambe ya solo bon nazo kumisa te mais nazo loba c'est qui est vrai na sens wande na biki eza nango dona ngai yo oyo ozoluka nedi ke peut-être o décourager nga bosana ozano kutu kuna te na ndemo na yo te yo okosala makambo na sala raté et puis likambo so na yo sala ngo awa parce que notre roi a maladie auto obela delima ba longoli pour na biki après émission na oza bande yango na otinda ngo pa bato baba compétent ba ko communiquer pa na roi na biso parce que maladie yazo bela wana soki botineli prophète invitation a uti na ki na ye a big sango na minute a osali sango parce que ye azala do azala grâce a big sango ne pe pa konzi lelo mamsu ba lo bakio azo mbonga te na lo bango laisse ba ko muna ngo mabe na bata media na bango mais abikisa mwasi ya mukonzi moko ya munene na Congo poso na bio président bo comprendre abikisa ye ba pesa ye mbongo ebele mbongo wana ba pesa ye bino so bosi ba million obi lelo muto azani billionnaire akoka belo ba million sali rien et surtout na arto yo sali o ya moni pena ke no amoni miracle ngo wana ke mutu na azali ba maladie grave yo médecin ko kiteke mutu ya prier abiki et puis baka ako peso ya elingi on lui a donné asomi lupangu na ye wana alimeta chez église asomi ba mapangu na ye aza bien mais où est le mal et puis asala abiki saka ba président belé yango siko aoke na niveau ba roi na niveau nga na yeli awa ya roi na biso awa za message songa ko ndima ke makambo wana oyo azala ngo esila abenga ne prophète Emmanuel Dodi na kin ya zane pe mutu akoloba na ete aye asali bulo na ye na secret abiki si asongi na ye akoloba pete so boyebise ka loba pete akoloba ne pete po même makambo ya muto mwaso ya mkonzi akina loba ne pete mais tozoye bato nga na ye bango déjà mais aloba ne lo mote za ba bloko sala ma yanto loba ke na ye pona sala émission pona message na otinda ngo kuna na cabinet na ye ba komisela roi soki ba ndima ba komisela ye abenga prophète Emmanuel Dodi so bokuti kaka na site na nga oya Welcome TV bokomona na sala ki dernier mois na sala bato ebe pourquoi na zoaki ni na bango nouvelle ligne na te na zoango na tina YouTube na nga bokomona ba détail neno seza nango wana
na place église bobengi aoya na ye parce que na bik eza boulot na ye aoya kaka atali asali musala na ye c'est fait histoire esili wa obika ni calme azani asala longue vie na ye wana zaki eloka liboso eloka mibale ya li j'avais vu tant banga mezo bima na moni na vision de m'a montré premier ministre ya Congo ya sikoyo azo uta na communauté moko bo quelconque eza ba makambo déjà na sina loba pe na lobi na premier ministre ngo déjà na lobi ke nous na bitumba ezali ba ocho premier ministre mais le premier eza ke bitumba ezali na bitumba na ndena ala na za plein prière pour na ko consolider les acquis donc consolider loko na monaki ok président Fachi penda a sepeli tango ache na moni président Fachi na Sengo tango le jeune premier ministre wana koti na misala zo sala président Fachi penda zo sepela j'ai vu ça il va montrer na moni yango alors c'est qu'on a zo prier pour na tina nango que a consolider ka baki wana a consolider ka eloko yonga na monaki e o yepe ndenge za na yebi ke so na cheye makambo sili ndongo na kolala punga ba bébé alors Fachi beto yo cha jeune premier ministre wana pour communauté mobimba baza derrière et puis à kosala makambo ya bien o nazoloba Dieu même laissé étant que serviteur de Dieu j'ai vu des choses oh yo sepeli tant yaza premier ministre talaka eza mandat na yo ba makambo belé ko changer mo sala ngona ye yango dans la vie il faut travailler avec les enfants tes enfants en toi wana za mwana na yo chaye premier ministre yango za na ba makambo même dans la Bible tomona Abraham Dieu lui avait donné la vision comme c'est mutum nene makambo belé mais il fallait texte mo salama que a livré moi na ye sikoyo soki Abraham Isaac azalaka mwana na yete pour wana tozolo quand je parle des enfants il y a aussi des enfants na ka o ya premier ministre na biso aza mwana ya Fachi ya molimo mwana ne ya biologique te mais moko ya mwana na ya molimo na sens wana mais maintenant nazolo balikambu ya Abraham donc vous pensez que Abraham à son âge avancé akoma kine mukolo azaki na makasi okanga jeune garçon pe nazo ya linge na ba manenga linga kena ba singa jipe motala ka che wana ache ya zwa pembele atu ba bomaye non il n'avait pas de force au salango donc il y avait eu un temps parce que Bible ba comment ça ba magamno souté il y avait eu un temps Abraham avait eu le temps d'expliquer son fils pour mnanzela mona kuta tuna kabi mais papa tozo kende ko tumba mbeka namoni ba nzete namoni moto mbe wapi agneau où est l'agneau ami tuni parce qu'il était encore enfant atuni papa na yabi agneau wapi papa le que non Dieu pouvoira et puis tant bazo kende il y a des choses ceux qui ozo kende ngo mone loko na yo et c'est ngate oza na pena batu parce que ces gens là ba ko décourager au kaka ba luka ba décourager yo neti bato ba linga ba décourager nga pona lo ba makama pasteur Emmanuel prophète Emmanuel Dodi ba linga ba décourager yango senga pe na batu musu moma mususu otiki bango pour que nous sala makam na yo calmement parce que ba baby sa vision ozala ngo ba baby c'est loko nzamba promettre yo alors Abraham a yebisi bato ba disciple azali na banga bina botika lawa ngai na ke na ngomba na mati na ngomba pour adorer mon père, pour adorer Dieu, et puis te zonga. Batika la kita matin na ngomba, ta zonga kate. Makambo salam kate. Est-ce que bango ba yeba ka kangaka Isaac na nini na Singapore bomae? Non. Il y a des choses où nazolo bano Fachi, président de la République, bato yo tambola kana bango ba masala yo wana ba Vitali Kamere banane za batamu sus mo pe otiki bango. Bavandi nani wana, tu viens au vandi tête à tête avec ton fils. Vandi tête à tête avec ton fils parce qu'il est ton fils. Oyebi ango bien, na yebi makamo na loba, na zolo bango pour l'intérêt de notre pays, na zolo bango parce que Dieu m'a montré na mon ango. L'insu peut-être au babo, vanda na futur premier ministre na ye, a oyok so audio na tinela ye. A oyok sao. A oyok so makam na loba ki. Au moins, na siko keza makambo nzambe ya solo azanango. Zolanda, nazolo ba makambo te que ono quelqu'un m'a poussé te. Nazolo ba makambo te que moi je ne suis pas au jour te. Moi je suis passé na salara tout.
na osala travail à journaliste na osala tout na osala je vois des choses tant na olobelo koyo na zolo bango pour na yo chef de l'état pour nous avons besoin mboka na biso kende liboso nous avons besoin d'un bon premier ministre et ce premier ministre wa kota wana nde na lobby communauté na ye mobimba bazana sima na ye ozomona babenga bango so banani ba makambo pe bakina na bosana na benga bango bakomo mongo boye na kochango na titre na nga po eoya siko ezana nte babenga bango bakomo boso ba na yebi na bosani komba ngoma muke o babenga bango na bamboka batu wana moli biso do bimaki ni mwakala ba blog mso ya bamboka e moto bosana bazana bakomo mobo bakomo babenga bango wana ba notable voilà aza moko ba notable ya mboka wana oyo mboka mobima batie motema lorsqu'on vous dit que mboka mobima batie motema ce sont des choses na lobelaka ye na loba na ye na lingaka pe kuna fungole ba makambo ebele elelo e monani na vision alors fachi beton ko sale réalité aza moi non na le exemple Abraham awa Abraham avait eu le temps ya ko expliquer moi na ye alors na komi na suka elo na zaye na ngo importance na loba likambo ya prophète na likambo na ye na loba na chef de l'état président na biso fachi donc sungaka mboka nekende liboso cha premier ministre na mwana mo ya molimo akamba makambo bien makambo to ekende bien histoire yoleka bien au mona ndenge batu bakosenga kuto tikala nuku tata président à vie à cause ka na premier ministre makambo osala alors God bless you asuki awa donc okuta la next week king azana bino awa donc nzamba pambola God bless you thank you bye bye